esekola tika bato babanda kotanga bakombo ya bato oyo bimana bango bao batika na badefo na monde de théâtre pour lelo oyo ekobaki batanga kitu ki osamba na bapaki ko ese de pas matanga ke poto maboke tiki na défaut aza sous le lot ese de pas dama mida la Taylor ozuna ya moi ça na Canada mida la Taylor saka lo kwa ngaba femme vivant avec handicap yo soki na lokolo ngana misu to saka ba femme vivant avec handicap ayebi place à télé tu vois azobate on m'a dit qu'on fait dans zone azobate tia benga ba chose ba yebi ke ba chose te dépend na mayebi ke akoy kolongwa na actualité te pona poto aza femme seule avec beaucoup de wifi oh Michel Mayabou. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous suivez partout au monde entier. Je dis merci au Dieu créateur pour celle qui fait des vies, qui nous a donné gratuitement. Merci à papa Michel Mayabou, le boss des plus charismatiques. Merci à tous les abonnés fidèles de Congo Gold TV. Toye ko solo là, toujours dans des messages au solo là, en Cambo et s'est passé sur internet. Zahir eziki des messages rosika. To moni bongo ba chroniqueuse ou ya diaspora et c'est dépend et puis Mida Taylor. Ba bimisi ba voice, il paraîtrait que les gens dans groupe ba batmo ba pesa ba voice ya makambo de gra awa. Et banena matanga mélodie, to moni Zuma Tumba très fâché pour nango, Rosi Muchop même ba lobby, ba longwe wana ba qu'il soit pas si la Belleville. Si on a Belleville, tout le monde va les 30 jours ensemble. Mais on va lobby que Belleville la patronne a longoli Jérémy na Marina parce que Marina le baki idole nae isa sila. Yango a longoli bango na famille Libota. Ya on a yambi une consoeur. Alors il va vous expliquer biso auto messana pour partager nae toyeba soki ezani. Meti ce que c'est le bamo nanga au fond la plateau comme on est invité. Bonjour, c'est la Soma Esagaya. Ouais, bonjour Tania Baosso, bonjour à abonnés fidèles, tout y a Congo Gold TV, à Emoro le boss Michel Mayabou, l'homme le plus charismatique. Bonjour, on va tout rester là, Swamana, et puis bonjour à la diaspora, tout on va se respecter en Baraloa, ici des pas dans ma tête. Nami dans la Thaïlande, on a mon imbalama aussi, Mouto, mon leader à peine, leader, ma différence, bango, la différence c'est la rapport, il y a des choses à peine, même Mouté Maya, Darling, Love, la canon, en plus, la Moukiel, qui est une zimuzi, maman na Darcy Misenga bamoto na yo et puis pourquoi pas dire un grand coucou na Michel Misenga motema aimé kai le maman le pango bamoto de na yo bamoto de na tout métier derrière la caméra on a poussé à mon corps bamoto de na bamoto de la diaspora tout bote puis na yo tania baosso le propos tenu et ko engagé ngast la soutenu na bana oyo qui ça va le propos tenu et ko engagé invité na biso c'est là seulement na Esagaya. Yo ça monte internet pour expliquer au monde où ezoleka awa ba chroniqueuse ou ya diaspora ba bibisi ke ba to maboke ya awa na ba chroniqueur ya awa et ba tindi la bomba matière et que la bomba où c'est pas ça mais quand vous expliquer biso na nous ce qui est là non et c'est les Panama et puis Mida Taylor ba bi Rosi Mucho pinda teke la kabango makambo ile awa. Merci beaucoup Tania Baosso on a yango à chaque fois dans le bara. Il faut tous avoir une initiative, vous avez souvent le moment bien, nous avons mis nos combos sangani pour combattre Batouana. Et ce n'est pas dans ma zone qui a le bango à chaque fois. Et c'est quoi? Tika Batou va n'a autant à combo ya bateau yo bimana bango ba tika on a des fonds dans le monde de théâtre pour le lo oyo et comme qui batanga qui tout qui osamba la baba. Ngapna na ba respect batama boki ma kasi pour on va za ka fierté na biso. Vous comprenez? Et ce n'est pas dans ma mozo toi et ce n'est pas dans ma zone de théâtre et ce n'est pas dans ma danse de théâtre. Rosi Mucho peut ce n'est pas ma soeur baïba dans le monde art. Vous comprenez? Parce que ce n'est pas le matin à quel point tu m'as beaucoup critiqué na défaut à ça sous le lot. Et ce n'est pas nama. Mi dans la Thaïlande. Aujourd'hui il y a moi ça dans le Canada. Batama boki batika bango na défaut. Tout le monde. Neti vous trouvez femme vivant avec handicap. Ma nani oh nani. Mi dans la Thaïlande. Mi dans la Thaïlande nous avons le roi ngaba femme vivant avec handicap. Yo soki dans le polo. Ngana misu. To saka ba femme vivant avec handicap. So yo lingi to sala na onini mi dans la Thaïlande. Nalane
émission on a lobby que bata théâtre ne batekela ke ba voice. Mais Stella, à lobby on peut bien que Rosie Muchopi atinda ke ba biloko. Yemo pe Rosan dit que ni atinda nga sandal et ça atinda nga sandal. C'est que ba pesa ba 20 €. Non! Rosie Muchopi a reconnaissante. Koloba kemi de la Taylor atindela sandal. Oza le roi ngat. Na vandi bo mutu ba atindeli ngelo na poto. Tanga bandi ko piolo la net de tozala musula mama blandimbo. O vandi bo kolé uti poto yé. Ostela zwa kolio na tindela le mabla na ko piolo la tindela ka se mena koloba mabla na tindela nga pour ne pas être hypocrite ou pour ne pas être irreconnaissante. Naza reconnaissante mabla na kabela nga loko. Na ina lobe ngona TV5. Bati kande koloba ke Rosie Muchopi ateke la ba vidéo ba audio parce que modèle mi de la Taylor na ese de pas na mabakenda na Rosie Muchopi muto ateka ka audio en lingate ba ke na ebongo boko finga ba fo finga la ba réserve na lingate ko finga na pesa ko matière ozola ndatana ba oso et loko ese de pas na ba osala ba luka lo ba benga diviser pour mieux régner. Mais Rosie Muchopi héros yo en tcha vidéo na 2 heures du temps et beti baka parce que yo mi dans la Taylor pour otcha baka il faut vendre ba comme ba théâtre to pesa bango devoir moko neto suspendre chaîne yande on so mobali yebe to biki alo bela ba théâtre ta sama ramzu so ko tala suspendre chaîne na mutu oh bon yebe te to ba bengi biso ba chose to ba to ba otala te mission mo beti deka mais chaîne et ça les autres la manango kutu na tala ki comment on est ala auto ya vibrator. Et puis à Yambili sous concert on a été à Mabedi à lobby bazui voice ya Marie-Jeanne ya lobby que Marie-Jeanne ngana effacé on a vu nanga ngana effacé mais là bato maboki biso bazo benga pour ba le kaka ndé misana au salema bobo effacé par rapport à bon bato maboki oyo bazo benga pour ba leka eza ba chose yo yebite ki abongo muta maboki nyonso oyo azobe omoni ngai na condamné yete tanya ba osona yebisa ko loko na bi soki mutu abandi ko justifier mutu ayebi place atelemi tu vois azoba te omoni confrère na sona zana azoba te tia benga ba chose bayebi ke ba chose potano mutu abengi biso ba chose alikon na ndaki Miss Lolo na mission ba mbaki alobi tozi la président Masumu aya tokoyeba nini ba osala yo mutu théâtre oyo benga ndeko poko leka na TV yezaka bato bonzima ke ba chose ne bato ba benga ye pour baleka mais ye peut-être que mutu a rappelé déjà comment on finit bango to yebi ba manki ngo bakasi mais allo bango baleka yo felete ba manki ba $20 na ye na ba $30 na ye yango moni olien journaliste abenga invité mais invité comme benga journaliste après son mongote mais bolu afinga ki bango ba chose et ça gaya mais lelo yo aleka ki pe aza mutu monore betsa marali baku ya lo baki par rapport ya mutu ki au transmettre message après asenga ki pardon bolimbi sarate non tania tous abato hein oyebi la vie ya mutu balobara le pardon c'est un pouvoir qui libère mais il faut demander une pardon sincère ozomona tozwa ka des vidéos wana oya lobaki na ya pardon différence ezate ezaka vidéo moko ezaka vidéo oya liboso oya lobaki et non oya mibale ozomona neti ngai soka bengi bango ba chose c'est tout à fait normal non non bango na obandela ngo 1000 reprises c'est tout à fait normal obike muta théâtre la mboka oya sili ko ala ko le kabiso ba chroniqueur obike mutu so comment il faut respecter chroniqueur qui a respecté muta maboke oyebi poani ba vie na bango ba etalango na internet ata ba lobi au star la vie pouvait être naske le reswanga le rola mabi pendo ezate pour babi pas la chose et loko zo swanga ko le ka mabi pendo ezate et loko zo swanga ko le ka la Queen Mada ezate et loko zo swanga ko le ka Fleur Bango ezate parce que ton nomona parti nomona Fleur Bango nomona la Queen Mada basi ba pesi bango scénario puis ba simbi scénario film beti ba biso ba bengi matanga mélodie scénario te ba simbi sa basi mbongo place mibale le roi ba président Marie Bazali ba CG Oxygène Bazali ba président Elombe Bazali ba président Masumu Bazali ba président Masumu ba pesi bana basi confiance et puis to moni matanga ndenge le kale yo sko vandi na kiti na yo obenga batu ba chose muto memela qui est message à transmettre un message non mais il faut appeler le chien par son nom ozomona tanya tana ngaso na likamna tana no ya tena lo baba chroniqueuse nyonso non
Non, surnommé au combo. Moninga, non, surnommé au combo. Ok? Tania Baoso. Non, la banayo bao. Oye bakeza yo. Mais ce que je suis dans la bio comme les Baoso, comme les Abaote. So, il y a un yanangai, yan bao. Ouais, non, le bate yan bao. Il y a katapa ebike, aza star. Zomona, non, oui, baningo kinango. Mais ngapena, pardon à ye, écoute. C'était là, Swamana. Balongo lisusu wana tomoni bango Marina Laba ba posté Jérémy ba posté oh non Belvi Kandi alongo li Jérémy pour Jérémy aswana kina Marina ma po Jérémy lobaki que ye idole des assis la bisalo mais tomoni lisusu na le 30 juin inauguration hôpital ya maman Olive tomoni Belvi la patronne bazaki na SB na moi tomoni mosu na pokwa na soirée ba filmer mais midana et c'est balobi te ezakara que Jérémy balongole likolo asila nauti kolanda émission ya je te salue ma consœur chérie Rosie Muchopi nauti kolanda émission Rosie Muchopi atie voice ya Jérémy asalaki et c'est dépend de ma voice abisi alobi na yeke na respectaka yo tika koloba biso bana komona mambo zoloba nanga bato basoutenaka nga bafan nanga baobenga nga ntango ozolongwa na Belvi TV baloyebisa biso oboni ese dépend na aza ndoki ya mwasi obiki ndoki ya mwasi asaka motema mabe je pèse bien mais eza solo pe alongo Belvi pa longoli ye alongoli ndeni na alobi bien la voix alobi ke tina osolo bona uti tournage ya Belvi auti tournage ya Belvi ko ya zuyo babi bimi na groupe ya Belvi ya famille Bota yesu ko azuma mbana bato soboni ezala Baba Cook, non seulement dans tendance tibinga. Eza la Baba Cook, eza la famille Bota. Oh bah bimisa makamwana, baza Baba Cook te, baza pe famille Bota te. Eza nini? Ali raga diembe la po Belvi aza combo, posi la za combo yoka non Jérémy. Nani suba poster Marina Laba. Ici Pechanga. Si la Bissau, Belvi Kandi, bango tout, baza bana ya papa Elombe. Bango tout ba uta na groupe Simba. Tant que bino boya na kibondoki na bino ya internet. Bo panza bato modèle wana bo za ko s'attendre na ni. Bo panza na te. Po papa la bango ko lomba kaboli bango te. Bo mo fa vivre avec handicap pour les dans la Thaïlande. Na mwana mo so bato baboki batika na défaut. Et c'est des Panama, n'est pas qu'on pense ça. Et c'est des Panama ebike akoy ko longwa na actualité te pour na poto aza femme seule avec beaucoup de wifi. Oh. Il faut allober la bakabata théâtre qui ça. Et c'est pas la mboko vanda batababo qui bazalati. Na mboko yo vandaka. O meya lo barasu ikamwiza lo baka lo bara pona do mazé qui fana nanda ko mo ya mukie. Malembe do mazé pona na Sonia banda ya poto beba alo barasu ikamwiza. Yate ke lo baka la bato alo bara pena constant. Alo ba pena auto lo ba pena ya Janina Labrine. Yango na lo bisala constant. Soko tangi ba émission asala ya batani batala otanga so baza batetete la biso ba José de Londres ya biso awa José de Londres za congolais allo bela mboko ya soko azala mukande soko azala mukande allo bela mboko ya vandaka azala mboka ni yes azala mukanda ndi ya lui a sali plus de 15 ans azala mboka boti kuna ba to poster mobile dernièrement mobile mobile na ye ba to la écouter sur internet ça mais le bela mobile na o ça sala musani soka mema ba glace le bela mobile na yo ne muninga ye ko poster na mobile ba osaba vidéo non oh on attend komuni chez les ko ibonga vitanga komuni oh uzo ko kutana lo bela mobile na yo nani mami de la Chine et pour vous apposer mobile mami bambo tembera mami akangi internet on ba mo zele su ba code mutazuka code pa fini mani ah mon ko yo no mona karina mukie mais le bim tapu yim tapu atanga comme monétaire oyo ana ebi oyebi azana kine azaka bono bazaka azala bola limité yene no koma vana gombe na ebi gombe ba bia fana na immeuble mai sauté sur takabo oh ebi mala ba mie oh biso to yoka ki na conférence de presse ngai conférence de presse yango na lo ba mi de la Thaïlande lo bela mama mboka na yo Lucas solution na poto ba bongiso makolo ngane na oloba ngaba finga ngati ngane na oloba tala pekisa ko loko ngane na oloba luka ba sisa o défaut ya makolo eliko na ngo yo ese de Panama esekola na dine sekola soko za na ba fou na yo na ba folle na yo biso pe tozana pour ko soutenir ba tête na biso yo na folle tezan les abeilles baba folle oh baba folle na ba fou to ba finga ba chinois ba chinoise ba finga ba poani ba lobela 40
bafinga boko balobela Karine ninga pe la afuna ba folle ouais les abeilles ya esi bongo yemida femme vivre avec handicap azanani et Kirine les années mais c'est là seulement na se rappeler pena loba kaka pona bango ba chroniquer zwana ya diaspora to mona ba kanga ki moura ye wana peka ese alobi mutaka kiseke moura ekiri na ye abenge ko mamu o mamu to sala ki bakangisa ese po chaîne wana o bazaki o sala direct wana mamu asala rakuna mamu luba oya lelo moura abimi akomi susu ko finga bato yango na yebite ese wana kam tazo ba ke moura abimi atangi bakomba bato oyo bakangisa ki mamu paza na kati mamu yemote na bato susu baza na kati bakangisa lo moura la kuna bon ngai natalaki émission ya moura et là mon nom loba moura de la presse conseil non pesa yo l'humilité précède la gloire quand nzembo wana ya bino moyebaka kaka kibonga yo babi l'humilité précède la gloire kibonga yo mabe omone tozalaka boye biso bato tofinga te totalama te tana kosatana te ke ndosala bémission no boye otalama 18 ka kofingi te loba fo sa sans tabou loba fo ya odémarrer mutu moko boye mais soko yena ba émission bango basalaka je te jure dans moins de 2 heures mutu ko betata peka moura de la presse tatali direct na ye azofinga bashi oyo na ofinga mwana ya Karine Mokonzi azobota nani Henrietta Kikuli et maintenant place solali na berceau bashi oyo oboye et puis namoni te na bana scène na chaîne na ye namoni et puis abadi ko citer ba kombo ya ba leader ya mboka na biso autre namoni a cité Kofi Olomide légende de la musique congolaise je vous salue mon vieux a cité héritier Watanabe de la Gogan a cité et puis a cité comme moko boye wana zo masqué asa pasteur amené na mboka na biso to yebi déjà ozo salir ba personnalité ya bato wana koloba ke bangone ba mission mais c'est faux c'est faux mais bon ba bimisi c'est faux moura payer de l'argent moura payer de l'argent qu'on se le dise omani bato nyonso basalaka ke finga bato bakangi otoroya baroya lelo baroya lobi même mokolo bakutana bato baleki bango omona la misu baroya te po généraux to colonel mo bakolinga te ke c'était moninga na vandi bo na ba généraux na ba colonel ndo mona nga na vanda mais na linga te na ya na internet na finga bato po lobi ba yo bisanga al na ya na sala live po na chaîne de sala live na ya na sala live po lo baké généraux kingandi je vous salue déjà mon colonel mon colonel de moi-même dedans. Moi, ça m'a dit, Yogo, mon colonel. Je vous salue déjà l'officier de ministère public qui a parqué à Kalam, M. Fanny de moi-même dedans. Bambo, te donne, pourquoi pas, mais c'est Kauka. Depuis partir de l'instant, ça vous donc, tu es manipulé la patouane. La réalité que il faut demander au Kamakambo pour avoir un côté là. Aux hommes, on a déjà intention comme il y a dans ça. N'a pas de bateau dans côté là. Attends, la fille qui va au Benga, non. Bato ba otinda to bato ba lo banunga finga bo sala bo tango lala na ngungi babenga ikaka mutu mota ba ina ko compatible douleur amour to lala na yata na parking mutaza obi mala tongo obi mala midi obi mala poka kombo na yo olalaki ozomona te to lo bango parce que moura comme on a dit parce que yé moura Carmel Odia na Yvette Kalombo lala na ndaku ne Yvette Kalombo lala na ndaku Carmel de lala na ndaku na ye na fingi bango to balala ngi na bandaku na baba yo select parce que lobi na ngona tongo apo seni obimi akwa se bo fo yo finga kana te et puis ko na bakangi o wapi o sala live o sala elumu ayi bakangi peli kolo na ngo place ba okanga yo ba sala vidéo na ne ba ola so bikanda ba libre c'est humilié netinga na mona ki o da mabe tant que journaliste fa ba kata caméra ba sola na ba o so ba kena ba kena. Il a dit de n'importe quoi dans la live, mais concernant on peut s'amour il y a l'humilité pour ça de gloire. Au point où Moutou a sali au mabé, c'est pour bêtiser Kara et ça dans l'autre. Moutako Kandisa Yopo, au film qui est déontologie journalistique na YouTube des articles. Il y a classe T, il y a déontologie journalistique. Ah ouais, exact. Oh, mais ça m'a dit. Tania yo simba micro. Vous comprenez? Jogo simba mikote, Pepita simba mikote. Yann a simba mikote. Mwana tuka simba mikote. So ba ko film appel maman boye yo souvent on pesa mwana sur YouTube. Mais là sous Pepita olinga la maman na été. Là sous Yann olinga la maman na été à poursuivre nga.
c'était la ngana poursuivre pour finir maman il y a ngoni maman l'intérêt on m'a nga poster papa la ngana na billage à chaîne nanga muto ba mona wana c'est un inspecteur na deux jeunes il y a jeté parce que yo tango fingiye na simana na 42 leki na simana ye ana 42 leki parce que ba leki ne babite bosala zo ba na stela na ya na bisoté ata ba ngota Merlin ta Rosie donc cela veut dire que Moura ce qu'on a un problème dans bata YouTube singa ka bata YouTube ko simba ba parabate la famille té hein simba ka té ya mutu mususu obenga boy aye ba na général okute na mutaleki général okute bila musu relation chef de l'état okute bila musu obenga pa relation no mo bazana kata présidence mo kute na mutu so abengi pe boy e ko bika fo mbongo ekufa mo yo ko samso ka na internet to mesala ko sa bibi c'est le côté nani oyo général Kingandi colonel Kingandi ça n'a pas de sens donc conseil officiel vérité te bomba medima nango c'est là seulement to komi koto qui est cochité olobi na ngai ici la bisalu na zela nanti pona le 30 juin te pona Moura Moura merci te pona Moura ça va quand même c'est là seulement na po yo la so romo ke mabeboy ka nga wana babenga nga na téléphone mutu na yo na boyi esa gaya memelanga ba charge to moni bongo si la bisalu to comprendra te bazara bien na belle vie qu'on dit to bazara bien te pour les lots yo lobi que Jérémie Longwe te même Jérémie Longwe est-ce que ça première fois Jérémie Longwe famille bota ba banda kana belle vie qu'on dit famille bota Jérémie Azaki wana alongwara déjà et l'autre monde ba bezara kombo ya bato Marina Laba ana posta mné na kasa famille bota bon Marina Laba na utara ki pe be misoko ya tendance dibinga ba lo bana ba vidéo na ye et c'est dépend na mabazo publier ba vidéo 2 semaines on publier ba vidéo net biso de toza biso tout ozela mutakala na ye ko bi poni tozela pour ngande avant la théâtre na bi ke Marina Laba c'est une femme qui se respecte je ne pense pas qu'à continuer la mobile mobe mutakala na kidiba pour lo ba pesa et c'est dépend na ma publier donc et c'est dépend na ma moto na ndoki ya moi ça na maseki na mukila osomona neti soki tokie na makamba Jérémie alongwa famille bota alongwa te etali et se dépend na manani Marina baswana na Jérémie baswana te etali et se dépend na nani Marina et Jérémie Belleville Kondi si la bisalu ici le mupesha ba on se passe banana il y a président Caleb et président Lombe pardon osomona do bako kabona na bango te bazaka pe na problème te eloko tosa biso défaut za nini nga pe na kala ba fol na nga pe na ba fan na nga balinganga ole msofela ba bostela kota western bakabeli ngapi bango ne ba luka ke bakabola ici pécha nani si la bisalu dans de connaît Belleville Kondi mais ça lobi bien si la kebana Belleville lingara yo te azarana yo mais aza hypocrite alongo li Jérémie ka po Jérémie lobaki que il donne nga ezalaka si la bisalu t'es aussi ngana na niveau c'est Jérémie abina uti tournage à Belleville tu es sur le maman mol bangala yebi ngote ngala vanda kabuna bando loblo c'est l'émission tapé na longwe so ya ye nini c'est dépend na mae moi c'est du so pendant le joueur on peut ça battre passe ya yo nini ya nini ngo ya ye nini tata Jérémie longwe ya nini Jérémie vivra kana mbongo ya théâtre donc à part théâtre Jérémie ça m'a mso salate tout ce qu'on peut savoir donc bah c'est dépend na ma femme vivant avec handicap ba audace au fin rabat franchement ni solo sortir solo bana na Belleville ke na nani na sila ke akeba na Belleville okotani na muto asila question la tike le rôle le plus Belleville na lia discuter ce qui na la likamwa ebisa Belleville na lobate mais biso to banda omona awa wa siri biso avato bano simba ba micro to ko mosa ba théâtre ah place nyonso sila o jouer ici la zawana place nyonso sila o jouer ici la zana ozomona tike c'est qui mutema mabi et ça peut qui mutema mabe ya sika na sashi tozwa bino boyo ka poso ya Kinshasa tozela mnoka na aéroport anji yo et c'est pas la mayo zela il ne peut pas chroniqueuse na ba chroniqueur ya diaspora vous aurez tenté de vérifier l'information dans bossa musala journalisme il faut boyer ba soki ça nini journaliste arabiloba loba lobate journaliste lobaka rumeur te journaliste ayo karaté ki ba lobaki il faut yo moko vérifier otala ba fait ou eza réel si so yo obimisa ngo na miso abaki
bino bata maboke ozwa likola 20 euros likola 100 ya biloko mokiba parfum boki etekaka makambo eleka na kati na bino moko bino mo mpesa valeur te yango ta place bokomi na mibala poto na basi ya poto so bolingi na motu boka mutatindelo video na ye même si mutatindeli yo bozalaka ja esili ekomona kwa sujet moya moquerie to comme eloko moko ke stela wana mutatindelanga boye tanya mutatindelanga boye en tout cas eza pasi stela swamana tokomi na fin ya émission na biso merci ton temps au Pestibiso na Congo Gold TV merci vraiment bah s'abonner te s'abonner massivement et tout ça la biso bien numéro à contact et puis quelques salutations na ba oya numéro à contact na zala déjà wana na Congo Gold TV so bengi dans les boss Congo na déjà c'était là seulement parce que ça anda kuna biso ton tanya ça déjà wana c'était là seulement na ça déjà wana donc c'est là le jour qui te vous servir bino au four et au moulin donc et donc on va dire des ça qui ba jaloux parce que ko ba tomber en kokate pour biso da tozala ya nzambe zo comprendre ça veut dire que nyonso to ça na sa moyo ko leka nango libanda ya YouTube to na ba vie na biso je salue la présence de la patronne na moi si nzambe la fierté d'une femme mondiale a beti biloko a poto lo bibi ko la logo de moi la poto a combiner moi la Kinshasa maman Blandine Basele moi na moi so akoisa chômage na basi là seulement le tika na chômeur ata mukolo moko te donc ngai ne Blandine Basele na Kinshasa faut ça fier ça ça la dika wa ça la 5 mois na Kinshasa ba ba dika ba ba ya des semaines mukandela bango inspiré ba ba exactement merci beaucoup na batutu ba ozali ba kwa kolanda vidéo je salue déjà mon boss Michel Baya Bolong le plus charismatique je dis un grand merci na bino pour cette opportunité pour travailler c'est pas donné à tout le monde je dis un grand merci à toi Tana Baosto Pepito Baosto le job le plus frais Pepito Baosto Yann Bao Mabote de na atoko sakinga na MPSA dans le on a vidéo ça brûle des bons de moi dedans Mabote de na yo Rachel la donne et puis merci beaucoup na yo pour combien ça la plateau na yo comme God si vous s'abonner vous like surtout ba like vous like la vidéo ça merci na batnyo so bazali baku ya kolanda biso ba s'abonner bo s'abonner massivement bo liker ça biso bien voilà merci beaucoup Mabote na ngana papa Michel Bayabo hein les boss les plus charismatiques Mabote de na Tina Olangi, la première dame de Kalamou, la femme légitime, il y a Papa Jean-Claude Kadima. Le numéro 1, il y a Kalamou, Babote na Pépito Baoche, le Diego les plus frais. Babote na Maman Blandine Basili, la patronne, il y a Boucle Création TV. Coordonnatrice, il y a ONG Mon Poumo, c'est Kamputu, ONG Mabatu, Orphelin, Bavev, Enfant des Nini, Fille Mère, Babo Sanimete, Bao Nyo Sobaza, Makoki, Baya, pour soutenir Maman Blandine Basili, na ONG Nae. Merci na boutique d'habillement Boucle Création, ici numéro 23, qui est un bloc commercial. Roya au à bloc bien, Massanga ya Malili au là. Merci na métier Azaki na sima la caméra, merci. Merci na batu nyonso au balinga Congo Gold TV. Merci pour s'abonner, pour liker, pour ça la biso bien. Biso linga bino. Kutani bomba la sima. Bye bye. CGTV, ma maman, CGTV, ma papa, Michel Mayabou, CGTV.